Bino bokosaka na Gombe. Omoni bino? Oye koyiba mutu bayibaka te. O Napoléon lelo kobimawa. Akoti azokosa. Moyibi. Bakota na terrasse bakosa bato. Bino bangisa ne bato. O Napoléon. O Napoléon limwaka tozawa. Okoyeba lelo. Yozela to chelo volonté. Tout à fait. Aïbi, Akibi. Yo, tu vas ici. Yo, oh qui m'a dit. Yo, oh damola mangu, toebi, tozana yo. Moibi. Yo lelo okoyeba, Moibi. Otelemi hein. Obodi. Aïbi ni. Tango mama bele. Aïbi ni. Bino bokosaka na Gombe. Omoni bino? Oye koyiba mutu bayibaka te. O Napoléon lelo kobimawa. Akoti azokosa. Moyibi. Bakota na terrasse bakosa bato. Bino bangisa ne bato. O Napoléon limwaka tozawa. Okoyeba lelo. Yozela to chelo volonté. Tout à fait. Aïbi, Akibi. Yo, tu vas ici. Yo, oh qui m'a dit. Yo, oh damola mangu, toebi, tozana yo. Moibi. Yo lelo okoyeba, Moibi. Otelemi hein. Obodi. Aïbi ni. Tango mama bele. Aïbi ni. Moibi. Bima. Omona bota kolimwa komoni omoni mutu omona kangi baosala ote bima na baosala ote bima moninga no yaoza bima I don't want peace. I want problems always. It is smoking. God have mercy upon us. Jesus!
Tata, excusez-moi bien, est-ce que vous avez Gombe Boué? Gombe. Ah bon. Excusez-moi, vous avez un peu de mbali. C'est bon, on a un peu de temps à bouder, pour les bambata kouti. À bouder, on a tout qui soit bouder. On a saigné. Oh, on a salini. Sentiment au local. On a gagné dans le local. La salini ni casse. On a gagné bien. Sentiment au local. Yoka. Sentiment. Yoka. Là, il y a caméra cachée. God have mercy upon us. Congolo Royal, Bandal, Congolo Royal. Congolo Royal à Bandal. Bandal, Congolo Royal. Colère Congolo Royal à Bandal. Mais au Bandal, Colère Congolo Royal. C'est comme bon, on a fait mère. Bon, on a fait. Voilà, ma mère on a pris un peu. On a eu bango. On a eu bango. On a eu 12e rille mettait mais adresse on peut signer na comprendre té na ba té na tuna mutu ma na nga tuna nde mutu a boss na tuna. C'est bon, c'est tata. Excusez, aidez-moi vraiment na ba té mutu na butana na ba rester. Comment ça mbal? C'est bon boss na solo na biso ka bia za PD aza les ibiens na za vraiment PD. Eh bien boss ça bien za PD aza les ibiens boss. A PD. Bonsoir ma chérie, j'espère que vous allez bien la famille TikTok. D'autres histoires vraiment malamu na bokebi. Ba fille, ba garçon vous en bokebi mokili na biso et ezalaki jeudi nde nazalaki na ndako to bandako na fête ya kanisa maman ekomaki ba 20h to 21h nazala bavanda na kitambo nazwi moto si victoire nazwi moto oyo ememanga na 16e enti muta moto kitanga na 16e ri muta moto ayebisinga 3000 francs msi na opesa o 2500 liboso na ngai ezalaki na fille moko boye azalaki amemi biso ti na 16e tokomi na 14e tomoni 3 moto ebimi akomosa bazwi ati gauche o aveni totaki gauche o aveni eyokoma na 15 nayeti muta moto nakitisa ngai na 16e to nayeti muta moto kisanga na 16e mbala moko moto bapanga moto bandosala bava evien muta moto moko abengi fia na telefone pofia na ndosala na telefone wati abengi mofia na banto obanga bayibi na telefone bayibi na telefone moko fia na eki muta moto landa moto wana ebibi na telefone wana bantu kobelela papa kitisanga na bandipisa muta moto papa kitisanga na nazokitalanga na 16e wana daye tokomi na 16e kitisanga na nazokitalanga na 16e moto aboyi kokitanga azokontinue bantu tokomizaki na petit boulevard tokombe ya 21 to 22 nde ntango tokomi wana ntango tokomi na 16e ntango alekisi na 16e tokota po 17e na se ya pont mpe bamoto wana baye batelemisi moto na biso bakitisi na bazalaki complice na mofi wana moto bayibisinga napesa bambongo esimona naza na mbongo mpe nazanga na telefone na 3000 francs ya Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, un commandanté, le maréchal Nenkombo. TikTok so na ki yango ezokomona na violation et tout abona kiza so na continue na kote na komende na komati nzoto na kombezanga pasi kovimba kozala bokebi kozala mpe ya bokebi na bamoto tomata ekomitina bamoto kozala bokebi kozala vraimen bokebi mpe babetina vraimen bazwi ya
If you smoke, you God have mercy on us. I want problems always. Always. Dala caméra. Yakabuye. Yakabuye. Yakanabuye. Ayanabuye. Change pas Bologne. Bologna. Yo soki bazobenga il faut oyoka. Ya nani. Ça va bien. Sima bali na yo. Bata moto batokoli bali na yo yo lobi nini mpona bango bala moso mwango na combien mutoli bandana alekani na yechi bali nanga na kwasi ya twango na moto na apantango akeri so bali no ekela osali na place na bete tango boye papa kanyo longi na ye na kanyo akeri ba skola micho yo ebikota ke ake boye ake nazan ake wapi nazan nazan ezala boye Kona unani? kula futa bali donc wano batoboli bali na epani mama boye aleki moto ya moto atoboli bali na ye akimi sikoyo adeklare bafuta bali na ye asomba yango na 7 francs na wenze wana Secha. Usoma na secha. sencha so gloire moto ya moto akimi ozwa ye wapi nayebi te so okozwa ye wapi nayebi te na kuna bisika Yesu kwa komi na kana ba mota, omo ba mota mabanga. te atika mwana tika mambo wana bali na ye ozelaka mota wana aswali afuta bali na ye eza bongo te afuta libandi na ye wana basala nini basakuna na mama nyama ya moto bakate na jiraki te batiaka na mama ya moto suki nyonso elongo ya ta moto wani kozokanisa ye yo azoluka bafutile bali na ye yango asoma yango na 500 mpa na wenze ya baki nde alobi yango o moninga ya gloire ye wana na foto azokima bazolwaka makambo nsima na bali na ye Allez. Parce que on te fait que tu déjà dans Ali parce que c'est tout ça passer à banda tu es papa. Tu passer à banda tu es. Papa, regarde que tu fais là tout ça me passer à banda tu es là. Qu'est-ce que là c'est là? Tu es là tu es là, tu es là là. Tu es là c'est là là. Yes awat. Yes awat. Yes awat. Mais moi quand me parle ça habite c'est là. Je ne sais pas où tu Allô? Allô? Yo zawa tukasikia kwa hiyo zawa. Alikuwa zilinde. Allô? Zawa tu zawa. Voilà tout le. Ah? Remonte. Ah? Voilà, il y a eu ça, ça va, voilà. Ça la laisse, la Là oui déjà, hein, pour attirer à passer.
Laisse-moi Kibu. God have mercy on us. I want problems always. Aligabo wote. Mbele ya mtema na mkosi kwa kifatu. Chakunda la pembe ndio. S'il vous plaît, quelle est la capitale du Kinshasa? La capitale de Kinshasa. Mais ça, c'est une question facile. Pourquoi vous venez me poser ce genre de questions là, hein? Moi, je suis un expert en capitale. Vous ne devez pas me poser ce genre de questions. Vous, votre cible, là, c'est les enfants. C'est aux enfants, vous devez poser ce genre de questions. Les enfants de 2 ans, 3 ans, ils peuvent répondre à ça. La capitale de Kinshasa, c'est facile. Même en rêve, on peut répondre. Hein? Moi, je suis un expert en capitale. Je connais toutes les capitales du monde. En rêve, je donne tout de A à Z. C'est facile. Voilà, mais comme j'aime analyser, je vais analyser pour ceux qui ne savent pas. Voilà, donc on va prendre Kinshasa et on va décortiquer. Et je vais vous dire pourquoi c'est la capitale de Kinshasa. Quand on prend Kinshasa, Kinshasa, c'est une phrase qui est conjuguée au passé simple de l'indicatif. Quand on revient au présent, ça fait Kinshasa. Automatiquement, on se pose la question de savoir Kinshasa qui? Kinshasa qui? Eh bien, Kinshasa, ceux qui ne savent pas s'habiller. Donc, la capitale de Kinshasa, c'est la sapologie. C'est la sape. Raison pour laquelle les Congolais savent s'habiller. Tu ne vas jamais voir un Congolais qui ne sait pas s'habiller. Ils savent tous s'habiller parce que la capitale de Kinshasa, c'est la sape. Et la sapologie est enseignée à l'université et dans les lycées. Voilà. Il n'y a pas une autre question? Non. C'est bon, merci. Merci beaucoup. C'est une autre question, revenez. Non, c'est bon. Maman, est-ce que tu as vraiment moi c'est plutôt? Bébé, ça va? Depuis que tu m'attendais, je suis désolé. Hein? Maman, beaucoup besoin de moi à vélo. Oui, je sais que c'est ma case. Il y a comme madame qui dit partout où tu es. C'est pour nous voir après ça va chauffeur au vent de Kumba. Maman, yo maman, en fait ça est l'autre côté. Est-ce que le vélo va t'avoir essence? Bébé, s'il te plaît. Waouh, vraiment, t'es une ange. Monsieur, nous avons besoin de chocolat dans mon couple. Tu n'as pas Lundi tension, mardi tension, mercredi tension. Finalement, il m'a tension, maître Tony.
j'arrive maintenant. Monsieur, il y a quoi comme ça? Dégagez, encore, démarre la voiture. C'est elle. Madame, vous cherchez quoi? Descendez. Descendez, s'il vous plaît. Toi, tu descends ma voiture. Descends. Vas-y, descends. Yo, comment vous laissez demander? Jesus. Monsieur, tu dégages, non? Madame, tu quittes là. Vas-y, monte. Tu dis, vas-y, pas trop. Vas-y, démarre, on peut arrêter de parler comme ça. Hein? Défends, ma coque pour la Zizi. Tu démarres, on va te faire comme ça. On va peut-être la vie à la roue. Ça, la rose d'or, hein, tout a mis le pays. Jamais. Encore, monsieur, tu payes encore. Regarde pas toi. Ok, la moto gâtée. Tu vois, dans la vie, il ne faut pas être complexé. Tu dois chaîner tout. Au Kantangai. Oh. Loka. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Quand tu connais. Bonjour, je suis d'abord. Tu es une clinique universitaire. Ah, merci. Il y a des gens en haut. Eh, papa, pardon. Tu vas à côté, tu es une clinique universitaire. Clinique, bon, bien sûr. Pardon. C'est bon pour les boutiques. One campus. Clinique universitaire. Complexe scolaire Congo Royal. Ok, c'est bon. Majimu wala tapona, eske utamrudiria? Mkulia. Ndio ama na mkulia. Ngo tamu Lengo yote kupona. Ambala mboka nyaso. Ele mapeotuna. Akoloba tenge akombato. Tengo yo